Amona, deuxième partie. Voilà la suite des événements. Et voilà ton lobby, bonne évasion. Et pas wapi glive. Azope Samotonio Soliba Kumalama ko se plana ba film kitoko. Et c'est reparti. Nabandimbola toujours. Et voilà toyebi malamu na mboka moko bande kolanda lisola bolingo. Nzokande toyebi emenike toyebi amuna amuma na filme oyo ezande mwana mwasi. Vraiment awa babokilo bandimie na famille ya mobali. Masole bandi kokota badongola meso lisolongo bande kotolanda. Voilà pour la motonio so alingi distribution alingi vente alingi kosomba pe ba filme oyo ezala na gros ezala na détail. Contactez biso topesa yo ba renseignement nyonso. Ah mwana mwasi nzokande makanisi kaka be na moto moko. Avandaki na ye mokolo wana tomoni pe tata na ye atamboli ti azongi na ndako aye akuti mwana mwasi. Mwana na ngai boni alobi te réponse te mais papa tali pamba tiki na ye po ebika ndenge mwana bandaka boye suka nango makambo ekobima kimia kaka ba concentration belé. Mais ce que les kamba lo bako tata ye wana pusani aye kovanda oui donc mutaso lo baka kate. Bienvenue papa. Eloko ni nango vraiment moi nanga kitoko oyambinga malamu te si ma voyage molai na wuti. Donc ozolo baka ndeti keno tout ça famille moko tata na mwana basala ga lisumu te soka ka moni moninga aye oyambie bango kimi. Ah bon yo parmi batu nyonso na yebi kenga ko sunga yo likam na yo loba c'est quoi le problème? Very simple. Et ça nango simple papa. Nalingi emenike afukama abanda siko kwa dore ngai emenike mwana ya Iche Jofo. Ebongo sikoyo mobali mosusu vraiment okalisi nazolobela oyo aza dini ngana lobela eboye. Mes relations entre famille na bango na famille na biso eza pasi eza ya mabe. À vrai dire biso toza benemi éternel biso na bango. Oui bien ndenge papa na bango na yina ye ndenge pe tozalaka to yina na makasi. M'en papa ce qui histoire na bino banda wapi ti bino moko boluki bangambo na bino ti na famille ba emenike to affronter les réalités sikoyo ozaka ko na moninga te so na tele bina mbokoyo. So la bana skoko loba mbobola mwanani eloka na lingo sala nazo kaka emenike abina sikoyo akoma zoba ya mabina na ngai ngana zobeta mbonda ya bini tele loko na lukika ande yangwana ola wana ezeloko apasi eza dangereux eloko zoluka. Na yebaki olinga roboya kaka. Oui bien sûr eloko malamu amabe ya malamu kosa pona ngeza te na yebaki mais okoki ko bata makaga na temple na yo sanctuaire na yo il y a 15 ans batu bayaki awa baboto linga na maboko na yo oyebi poni bazwaki yo na makasi ba memaki yo obomaka mona batu ebo sikona lobanini ngai na yekolaki makambo yo pa ya maître nanga elingo lobanini yo nde tata nanga elingo lobaki obomaka nde mama. Balo bako ba continuer biso to kaka ba vérité
nzoka ba révélation euti kobima na koswana. Ah, mwana passé 15 ans libanda mosika ya tata. Ba compte à rendre nzoka ola abomaka mwana moko innocente. Tata yebi lisolo malamu. Mwana pa lobi tata yeba ke na yekoli pa na yo. Po yo moko bandana ni mukoboma mama. Ah bon? Ah, tu habites faute zaki ya nani? Po histoire yango eleka. To condamner pe motote. Soki kolimbisa ba limbisa na. Et donc ça là ba secret oyo tata na mwana babomba. Et bimaka na ba circonstance aboye. Tata kanisa ebele akanisi na sima. Ah. Parfois tu ressongela ngo tango makambo ngo ya susu. Po mwana mwasa sali demande na lingi kaka moto moko. Oh papa, ndenge nini na kosala? Toza bango na biso na bango. Mbano. Na nzela landa bazo kende croisema. Abaluki atali. Cheta. Hope you know that it is not. Oyebi ke no ko répondre ndenge wana. Eza malamu tena mukolo lokola ngai. Osolo bani mambo solo ba wana. C'est quoi? Yo uti wapi? Onakile la ndeko ba olelo. I'm very sure you don't. Na comprendre te ozobenge na kombo ndenge moninga na yo. Ebongo siko lingi tokoma ba master. Ola edo wana solo bela mwana yanganga. Mwana mwasi oyo awutaki mobembo ayaki na mboka oyo. Alobi respect salaka te. Mais mwana mwasi oyo nzoka nde asengelo kona tata na ye. Posa na ngai na mwana mobali oyo emeniki agumba melangai abanda kwa adore ngai. Akoma ya ngai mobimba nzoto motema molimo. Tata salinini amemia na kata sanctuaire. Nzoka mwana nganga yekoli nyonso po tata na ye alakisa pe kibonganga toloba ndengo wana. Eza na prix po na eloko nyonso. Ata likabo ya ofele ebombaka un prix na sima na yango. Ezalaka nde sagesse po na biso to découvrir eloko nini toko pesa avant to banda baction. To se déranger te papa. Na ba sagesse to intelligence oyo tozangi. Pesa ngai prix parce que naza disposé na futa. Dans ce cas, tozo pona nanu prix ya kofuta. Toza na ba choix papa. Soki lelo au père de papa na yo po ozwa po sa motema na yo. Est-ce que ekozala problème po na yo? Ebandi boye. Navanda 15 ans libanda lokola mwana etika zanga tata. Ebongo lelo soki na zangi yo. Nga po na ngeza problème te. Alors, emenike azali eloko kitoko zoluka na motema na yo. Po lingo zwa ye. Oui papa. Te. Nazo linga plus beauté na nga moko. Yangwana nazo mériter loko mususu te. Kasi nasaela eloko nyonso pona emenike. Alobi adoraka beauté na ye moko. Po mibali banyo kwama. Cérémonie oyo tata azo poser ba question. Po mwana nde aluki kaka bolingo moko. Nazo banga tata lobi malamu ke bongo soki na kufi nanga ezala prix na pesa po yo gagner ozo eloko na yo. Papa kufa na yo mbano kibonganga ezali kamba famille oyo po likolo na makamba ngo nde mama pa kufa toti koyoka ngo kala te. Eza nzela baboti mosusu balakisa bana alors que banzela mosusu tata kokite kolakisa pesa de libulu pesa de liwa. Balobi enfant obéissant vos parents mais ke baba nzela nyoso pete papa koloba mama koloba yolanda. Tala tolanda tata na biso. Oge chuku papa kanisa malamu kene na sima kata ba matiti wana na kata mabele wana. Tozo banda kolona kuna semaine prochaine.
papa nazosuka bilamba nakolamba lisusu pe bon sikoyo amoma aza wapi aza quelque part na nsima lopango kuna amoma papa yakao papa sikoyo lelo kobima na yo te ok ça va omoni mabele wana na nsima tokosala bilanga kanisa okatakata mamatiti wana salango malamu merci ngai nakela na nzela na ngai au revoir libota ya amoma tomoni na tata na ndeko mwana oyo bato bandima na mboka me kala mingi te bandeko tomoni ka bolingo yango ndenge ezokoma voilà tomoni kaka nakoseka na bitoto na sani MC Mbalanga bakote wana voilà alobi bo sekanga te la mémoriser ba chant pour rap na ndenga bana mboka eza na leader MC Mbalanga wana bana basi bakotala bakoseka yinde mutalongola bango posa TV longola TV zate ya bandi kaka yo ya bana mboka nasima pe oniema azoya malembe apusani oyo penza motu na ngai oniema oyebi a vrai dire tala moto akoboya yango te na ngai naloba bien ozala makolo kitoko oyo bapesa yo makolo yango sikoyo ememako kaka na lere ya buzoba mpo eyeka na lere bato azolia bitoto olie eya na lere bato azosala mosala tala bilanga comme ça yo sikoyo oprofite oyeka mbala moko olia omoni sikoyo pe omoni maboko na yo ekeba esiba makambo ekoboma yo te eti ezuna jire ke osaki mosala ngo ememi bilei oyo ozolia jire sikoyo ke mosala moko osalaki awa elesi yo boko sikoyo nayaki bakipenga malamu nayebeteke bilei ekolandanga na nsima eza banzambe baba témoin na mopepe kutu eza awa ezoyoka ngai alobaki kaka mopepe ezoyoka ngai suspense réaction bango nyonso babangi phénomène bandi ebonga nalobi vérité nini yango susu ozala mpe seri na makambo ozoloba ko mais ndeni mokili echange couleur boy ndeni ni phénomène kaka mbala moko boy nazosentir eloko mabe na oyo esalami eloko mabe ezela olingo olobaki totika kolia sikoyo bon ça va yo tika nano banzambe basiliki olie pe mingi ekoki onye mobi onyema tala kolebi le nanga nano te tala balia boye MC Mbalanga leli yango moto oyo osasiko nini wana tokoti film ofele to ndenge nini poni yeka mbala moka alie bilei na ngai ayebi te prise na nga suka yango oyo bon kibonganga voilà ebandi kosimba makambo bolingo voilà bolingo ya emenike pona mwana mwasi oyo ekoti bonganga voilà tata ye moko azwi nguya azopesa alobaki malamu eloko ofele na mokili ezalaka mabe ndima kofuta un prix poke motema mwana mobali moko ebanda kosala nyonso oyo ya koloba bon tozela kasi pozela babolingo mosusu ata bokotela ndako nganga pambe tata na amoma tanga bimi na ndako apesi bango instruction alobi tina kozonga bobuka matiti nyonso na nsima tokobanda bilanga ye mokatimbila de profession na momesano formule nyonso banzete ayebi akola na mosala ngo mpe aza danger kuta sala kombo na masanga mbila ekatani singe katani na mabele bambanya beti moto na se bandeko likama boya kotala nzoka tata na biso kaka na tongo wauti koloba na ye ke nazokende nazoya eloko akokamwa ezake ewumeli te mpe nsima mapata ekomi claire efongwami okima na banda koloba na banda koloba vérité mpe nakosaki nanga bino te c'est parce que bazambe bayebi ke onyema oyo
alingi afunda nga na makambo oyo nga nafunda ye te. Afundi ye alors que nga nazosala bolamu. Tala etiesuna est-ce que banzambe bayebi existence na yo? Oh, nga ntango nalobi awa bilembo esalami banzambe bayoki ntango kaka bazosolola moto moko aye. Malembe, qu'est-ce que c'est? Oh likambo nini? Likambo namoni tata na bino kwoi na nzete mbila papa la nzete mbila nzete mbila wapi? Bokentela na nzela kuna ozoloba nini wana ko makambo nga banini likambo tauti awo akwoi na nzete mbila kaka sikoyo bokendo tala loba mamba serie ko tango apesi sango te kobana nanu te zela nanu papa sokosa na ye kolela nanu te osasi yo na makambo zoloba namoni ye ngambo kotelake bokende bokomona koya bambami tala vraiment est-ce que omelaki masanga pesaki yo to ndenge nini? Nameli te misu na ngambo komoni bango nyonso bapoti mbangu amoma liboso ndeko na nsima papa utile kakawa sikoyo papa uti kakawa tango bapesi sango bakende kotala mbangu. Tala famille ekweli likama quelques semaines plus tard totala ba réaction po awa pe bakotela kibolingo moko na kibonganga totala tata avandi mwana pa avandi. Amouma, deuxième partie. Ezana eloko moko te na koboya nasala mpo na mona nanga moko nazali le plus grand féticheur na kati ya mboka mobimba. Amiyebi ko sikoyo elelo ni koya na nsima yo zela mpe tala don na mboka mobimba kibonganga ya makasi mpe ya liboso nde yango oyo basemene eleki mwana aza na mawa seke makambo yango nano evandi te ndenge azozela mpo soki ezalaki bongo te nde kosote na esengo elingaki ezala kaka ntina elongi. Me bandeko na ngambo oyo nde tolobi mawa nos sincères condoléances amoma akufeli tata o mikolo oyo bango nde bato apasi abimaki mokolo wana mais on dirait ça bien lelo alamuki malamu asimbaki nini lokasa epeli moto suspense lokasa epeli moto on dirait lokasa oyo bapesaka ye na emenike azokanisa bolingo ya emenike sûrement bon elemba bolingo eziki ekei na moto nayebi ke bato moko bazotelemela yango baza na nsima akamwe abandi kobanga na lokasa po alokota akomo kobanga lokasa amoni yango phénomène atuna sikoyo nani yango po babetela ye bandimbola tolanda na butu makasi mwana mwasi amuma ake na lilita ya tata nzeta mbila oyo elesaka bango fami mobimba kaka nzeta mbila wana ebomi tata mpo na nini kaka na batango oyo papa okende otika biso boye papa na ngai mbuma ya mosala na yo nyonso osala olie yango te olie otala ndenge okomona koko na yo mpo na nini papa ozeli nanu te sikoyo nabanda wapi nakende wapi natalisa mokili oyo nini nani akoyoka ngai toyebi ka ndenge komaka mwana etike soki atali na nsima
lokola tata zata moni moto mosusu te o. Boy na kokende wapi sikoyo papa na ngai na banda wapi? Ah. Eli solo na biso bandeko ekomi pasi pona mwana mwasi. Amuma bolingo o bandeko ekomi lolenge ni ekese. Bolingo komi kobwaka ye libanda tata pe akufi. Lobi likama mosusu te ya pardon ekokata wana ko. Mokili botikena na kimia mikolo bo baksa problème te. Mokolo moko tolamoki. Ogechu coupe abimi libanda. Libota espoir nyonso sili. Mokolongo na makambo nango. Abwaki miso atali. Suspense. Mama oh, likambo nini? Mama apoti mbango eza somo. Ok? Mama yako tala. Yaka. Nini yango ko? Mama na melo baka si nini yango kasi azola kisakaka. Amuma bimi atala. Papa sali nini? Batala boye. Libulo zongi ya pamba. Mowei alingi awate. Na serkei dispari. Mowei azate na esika batiaki ye. Lilita etika lipamba. Baekotala boye libulu. Na mutu bakundaki alingi te dispari. Tolo bakoboni. Msusu bami ibi batimbela batisi na bambabaya. Bayaki batimbeli keno bois noir eza wana. Te tolo babongo te. Tolo bakaka keno batu basali soloka. Kibonganga ndelu ki batu bamona makambo yo. Wibi keza somo bakomi kolandela na ebembe. Phénomène. Nzoka nde moto moko ebandi kosala. Euti wapi toyebi te. Ekoteli emenike. Réaction. Pour ceux qui ba réaction baby, c'est que moto oyo euti na ngambo wana. Euti na ngambo banganga. Oyo balambi deja bolingo moko. Moto aluki emenike yeyo. Bon, na pesio oyo nyonso sengi ngai. Mais yeba ke sango malamu ekoza mosusu te. À moins komoni changement na mwana mobali oyo. To famille na ye. Ozozela siko nini? Ngana ndima vraiment ke batu kaka lokola bango bakozala menace na tata na ngai ndengo zali. To ba menace nga mona na yo. Est-ce qu'on dit miango? Do babanga na bango mutute na mboka. Bon. Sikoyo pona nini oboyi kozongela classe? Te papa tika makambo wana. Tolo bango te sikoyo to tika ngo po nini? Na ebi na azala ba raison na ngai. Sikoyo ezo senga ngani nini? Nazala na mwambongo liboso. Nazala ba projet mosusu. Ngasi na bongisi makambo nanzela ola lina landa. Nalobi soko koti classe silisisi mosali mbongo. Wana eza ba projet nanga ona kanisi papa. Te, eza ba projet na biso nde mwana. Masolo ekatani. Hey. Mwana na ngai. Ozolela pona nini? Saba kitsa motema ko silikate. Ebemba pape bungi. Olobi? What are you saying? Olobi nini? Ebemba papa ebungi. Malembe zela. Mena zoko pona te makambo oloba wana. Na moki na tongo. Me tokende kotela na kunda. Esika tombe zali eloko ezateli bulo tika lipamba. Mbano. Oyo makam nini oyo? Qu'est-ce qui se passe? Sikoyo to banda wapi? Tozoyeba na biso te nini yango ezosalema? It's okay. Bon, likambo te zana kimia. Put yourself together. Kitsa motema ko banga te. Yeba malamu zana mwana na lebumu
Yoko bangate na kotala baninga na ngai. Biso bapaka tokoyeba ni tokosala. Tokoluka réponse à malamu. Zana kimia. Emenike. Est-ce que ça va? Yepatali. Oh, sikoyo oyeka na lopango na biso kambala moko na ba histoire ya kindoki ya famille na bino. Ngas ko na pesa sikoyo ni réponse. Oh, so traitenga vraiment boy lokola moto yebite. Hein, est-ce que ça va? Emenike. Oh, so rappelenga na mémoire moké. Sikoyo na loba na liboso. Yo sa majesté. Emenike. Eloko nyonso atesa ndenge nini? Oyo kanisa so sala sikoyo. Kata yango. Arrête. Osomona te que non azana ba problème ebele mbala moko suye. Oh, na ebite ngate mona lukela ke pa problème ango. Yo yebite. Ah, Emenike. Oyo so bosana. Ah bon. Ezali ngai ojofa nde tata mutu na tseki mwasi ozemi hein. Ngane mutu na luki mwana mwasi azozemi. Oh, do yes azoseka esika moto azolela. Oh, amuma esika motema ezopela moto oyo afandisi na motema abwakisi ye kitya motema mwana nanga kolela te. Tata oyo eza makambo motema tala sikoyo yo yazoseka ntango papa nanga kututu esika tokundi amonani te yo tika ye. Tout ira bien. Ah, voilà vraie explication des ozanga biso. Libota bavandi bamituni tolo bakoboni toza na famille bandoki po mboka barobeta lisolo ka ndenge wana baiko kabola sango oyo ya mawa balobi tata songela keloko sima kenda kindambo eloko moko tigala ki parfa yego zwango. Tata oya koyaki na nzete mbila tata na muma yepa kufi baekolela. Tata oyo atiki bana. Tata oyo lelo balamuki na tongo lilita etikali polele libulu ya pamba. Aiko rappeler bango su mokolo pasi ba leli susu na remix. Ba beti deuxième version ya matanga. You know, I really feel Oyebi nazo kapasi pour na famille wana. Ba passer makambo ebele spécialement à moment. Amoma is a very strong. Amoma aza mosi moko aza makasi. Na ibi malamu. What really troubles me? Eloko izo salanga pasi condition na ye. Condition na ye. Condition ndenge ni ozolo bawana. Amoma aza na zemi ya. Oyebi ngote. Oh. Okay. You see it. Yoka lisolo. Omonia mboka ba eko fandi salibota. Oh, batu bayeba kite. Tina pese explication. Ya batu bazoye batesika mabezo uta na mboko yo. Nzoka epa ya omeko na lukiba na yeba famille wana. Tina mona kinganga mboka zaka monene na famille yango. Melokola liboma ebetaki mutu. Batu bamoni bandimelinga te. Sikoyo makambo zokende partout ba famille nyonso bazolela yo moto soko sala makambo seria olobela batu tikene na yo ke okolala da sekana kolala na ndako oyo moto sala pasi awo tozolendesa ye yuzo ya koloba makambo susu awo. Amoma ozana matata mikolo na Emenike oza sûr te aza likambo te mais makambo ngo kokamwa. Et c'est étrange, danger.
nga nalobi bien soki explication na nga bato bayokaka nde bato mosusu bazoka baconséquence te mais lokola naza rapper bato bayebi nga MC Mbalanga bakolobaka keno oyo nyonso nalobaka eza makambo ya biso te ale makambo na nga mpe nalobaka makambo na bango te bon ça va bokobenga nga prophète tozali awa emenike ye wana telemi aza quelque part mais mikolo azoloba ne mingi te mais c'est comme si azo décevoir moto na ba système atelemi akotala ola ye wana pe ba nzela wana zoleka est-ce que ozo yeba combien de temps navandi na zela ti koleka wa ye omona mwasi abanda ozela makambo yango atali ye pataliko ayoki sentiment oyo mato ya mwasi elinga koyoka est-ce que eza na raison spéciale oyo otelemeli nga awa pozelaka nga oh est-ce que vraiment faut raison kaka ezala po ngai nalinga kotala beauté oyo tina lemba te mbano balambi mwana mobali kibonga ngai ezwi motema ya moto bon naza kokende sika tata tindi ngai oui alors nakoki kolanda yo malheureusement non te tika na yo te bon tika nakende nano te nakende na nga na yo kasi te mais yana natelemeli mpe awa nazala eloko oyo ezoluka ou bien ekoko nakosanika mpo nazwa bote oyo ekoma ya ngai hey emenike oyo nde rezo yango nde obwakisi mwana mwasi na zemi na yo yango na emenike keba mama keba mwana mwasi oyo keba na monoko na yo nazo tala nalinga bensilta boye te tala ngai mpe nakondima nabobaboma ngai na mokili oyo ke nasala bechange de parole na mwasi ya boye ayebi komi respecte te na banda loba na yo yo te nazolobela awa nazomona ope te oyoki ngai sikoyo yo komone komi emenike aza moko yeyo yo te nazoloba na yo te ndeni makiso sola bato etali yo te ozokotaka mbala moko boniko moyibi ya bolingo nakebisi yo soki ngai na yo likambo okosanga mpe loko te emenike ebandi boye na ndenge atikaki bango mwana mobali esala yango désolé edérange yo te mpo nini bakatanga attention na nga mpa na yo te ko siko lobela likambo moko nga nasala nini kolobela ngai nzambe na ngai famille ya banganga keba soki bafandeli yo na likambo awa balambaki yango la labo mwana mobali akomi kiol bonjour sikoyo ozesinga ntango molai boye mpo ya nini limbisanga papa nde motu atinda malembe tala tika badetail wana oyo ezangi place na esika oyo naza na posa orapele ya na yo ndenge tokutanaka na butu wana salanga faveur ke ayebake nga nalingaka te bazelisanga ntango molai te ça va nakolobela ye sikoyo osaki eloko yango mpo na nga te bandeko do ndenge alukaki bolingo akomi kodomine bato mpe bakomi kotosa ye atindi liloba epai ya amenike ye wana mikolo ye nde succès makasi mpo na ngambo amomalela abenda ye na bolingo na bango na ngambo oyo mpe susu ola
akoti labo abenda na ngambo na ye leki azongi yaya atiki sachet libanda ye pe miso na kati atali ayeba po aluka nini. Ah, yaya ozali awa bon retour namonaki te ndenge ozongi. Oh, obanda otala na saki na ngai eloko te yaya, eloko te. Tala keba yaya sikoyo omema ngo wapi? Pa oledo oledo sikoyo eza bien te yaya kutu eza ye te mutu mwana mwasi yango na oti kolobela yo awa na konfeke oke fo mona ye. Est-ce que yo ça va? Na bande ko bimana mona mwasi oyo ba 6 ans yango oyo obande ko linga kutu mwasi yango te kaka lelo siko changer maloba tika basambla ko on est payé na ba mikolo a changer ko na ba réponse na ye ya kokauka. Oh mais na ote kokuta na ye kala mingi te awa na biseke yaza na ndako et bon siko yana ngani nezuye ko parfois azobe 6 jours balingani 6 ans pardon atika bajeko mwana mobali mikolo ya kiole ata kutu bolobi kutu bokomema ngambu po yango bolingo asika nde babatela yango makasi bolingo asike yaka na moto oledo nzoka kotaki laboratoire alambi bolingo pona mwana mobali oyo emenike lelo toloba lisusu ata kutu tokangi monoko tolobi te bilili yango ekomoloba. Voilà, bolingo yango ekomi na misala maloba moke misala ekomi ebele. C'est comme si mwana mobali a changé histoire à bolingo. Alongoli amoma masolo na eka ukio lelo ekomi na mwana ya nganga soki yango nde bolingo abanda kozela mwana mwasi oyo pakeba po kisi ya nganga kebe polaka un jour bolingo motema ezala sincère ekozala malamu ekokende mais bolingo oyo bakoteli bakisi bonganga etelema pe libela po sino ebeta mokolo mosusu te. Tala mwana mobali avandi azo raisonner parfois ayebi te nini memie awa nini azo sala pendenga nini akomi awa. Mwana mwasi meki a comprendre makoko akoki pe ko comprendre te moto sa bandi makambo bien boy ekomi na suka kaka na point carré abendeli na ye tozela emenike oyebi nga naza tata na yo pe nalingaka o mingi nalingi o répondre ngai na question oyo na honnêteté nyonso eloko nini amuma asali yo po obanda kolakisa ye caractère mabe na attitude boye. Amuma aza zoba ya mwasi aza kizengi nini emenike oui bazolobela ye ayaki wana tala ye nana bengi yo awo nini nango sikoyo ye kosala awo longwa le sikoyo longwa kele yo tika emenike arrête tika liboma oko nini suyo qu'est-ce qu'il ne fait pas mutune su nini libome bandi yo sika yo pe loba emenike loba pone ba caractère na yo échanger nga sikoyo échanger pa nanga bomanga kaka mbala moko tikelangi lamba nakotika te tika elamba na ngai uswa tokozwe botu na misu wana elamba nde olingi likambo te yangwana kende souvenir na ngai koyaka su na lopango te na lobi okende pe nil part okokende nil part nini nasali yo nini ko nasali yo nini yango emenike na lobi mwana arrêtez mais tala yo pe tikeno na kimia ko na lopango kotia su makolo te oyoki ngai tela mbala sima oyeka kao na ba maya misu na yo kende tela okoyeba nga malamu jour wana
Webeke makambo ebangisinga. Ah, lobi ezalaki je t'aime côté na yo, lelo komi ya kogangela. Sentiment, tendresse, affection eke na ngambo mosusu. Bandeko, balamba ki bolingo na labo, bandi kosala mabe, bolingo bandi koswa. Bandi kobeba moto mosusu asazik abandi kolela. Pauvre amuma. Makamba bolingo pesa la kaka, ye moko kaka bien aimé mutako silisa. Po ate ko tubake wapi kise kozala te pona mwana mwasi abika. Na miso tata ba réaction ya boye. Bakotela wapi po basunga bolingo yebika. Po bolingo yo ekomi na maboka banganga. Alors que bango balingi kotela ngo na miso ya bomoto. Eko suka wapi bande kwe umela te pardon soke umeli mwana mwasi akwa kokufa pamba. Amuma sangi amenike. Kaka ye azongi yakau. Siko yokanga jeune homme. Soko sa pre. Ozong saba sans te. Esika otika kiango na lingi susu te na mono la ndako lisusu. Bima sikoyo. Nalobi bima. Ba décision pe koi. Atali tata. Mais oui, mwana soki ba sens ezate kende ko lukango siko boka kiango. Zongi se ba sens na moto. Po bolingo oyo na choix ya mwana mosi oyo amuma baboti balinga kiango bandakala. Bakomi kolela tata te, bakomi kolela nde bolingo. Oge chukupa accompagner ye. Ayebi ke ye pasa mwasi lobi pe makambo ko yela ye na bandenge moko boye. Pondenge yeli yaya aye baka deja pondenge ko yela ye pe lobi mbanu. Akoti lisolo akaboli mwandamba ma ya miso. Alors natango wana oniema ari aye. Aye atali elongina mai na miso. Consolation ndenge nini vraiment mwana mwasi azoluka po ekoka pemba la moka bando seka pasi ezwaki likamba motema emeniki asali boye akende ka kosepela lobi soki aza ya ye akozonga kaka amuma sikoyo oza komiboma boye mpo na nini na mai na miso. Ezali compagnon nanga moko kaka. Sikoyo ozoka maote na mwana oyo afandi kati na yo. Ezali kolo ya mwana oyo ke na komi na ba condition oyo. Soki tata ya mwana oyo awangani ngai te 3 fois. Na miso ya tata na ye moko nde nazala ba condition oyo te. Mwana oyo vraiment yelingela kelima beboye. Bana mosusu bayaka na ba chance. Na yebi nanga te. Akosela mwana batu makambo te, pardon. S'il te plaît, oge kotana na kati na soana ya na yo. Tolo bakoboni matanga bolingo kufi. Bakunda ngona nute pardon, batia ngona olibanda. Bawela kokunda bolingo te, ate kufi. Libota mobimba bakokite komona mndeko na pasi. Moninga pe ya emenike aye. Po yebi lisolo bolingo malamu, ye vrai témoin. Un moment. Naza pre nazala tata ya mwana oyo. Koza tata na ndenge nini yo pe.
been so nice. Bon, nayebi kozaka moto malamu pona ngai. Wish I can Nazo souhaiter ko tuna futa yo un jour makambo nyoso okoko sala pona nga. Te nasali boye pona lingi yo. I know you love me. Nayebi ko lingi nga lokola ndeko na yo. Nazala sœur pembeni na yo. I feel so bad. Te esalinga pasi. I feel so bad. Nazomona pasi ndenge emenike akotisi na pasi ya boye. Don't you think it's time? Ozomona te que non c'est le temps. Otsala pefi na yo kende liboso. You know the worst part? Oyebeluka mabe na kati. When I told him I was Te nalobelaki eke nazalaki na zemi. Asepeli makasi. He was happy. Asepelaki makasi. Looked in his eyes. Namonaki yango na misu na ye. Fotele sengwa mwana mobali. Oh, etikali ba souvenir akoka uka. Amoma. I really meant it when Naza na posa na lobaki na lina zala tata ya mwana oyo. Na lobi yango avec sérieux. Thank you. Merci. And I really meant Pe it when I said that. na linkaka na lobelo ke When I said I to na lobi ke je t'aime na lingi openza. Atali je t'aime ngo na ndenge nini? As a sister. Eh, lokola ndeko na yo. Oh! you know what? Amoma, oyebi eloko elakisi. I don't know what. Eh, nazoyeba nanga te eloko lingo loba. Yango mwana mobali oyo oyeko bakisa pasi likolo ya pasi to oyeko pesa solution na pasi ya mwasi oyo. Boso bolingo ngo simbi te. If you can be my Soki okoki kozala bolingo na nga mbanu omoni babandaka boye tanga bandi boye mwana mwasi ayebi ndenge ezosuka. Amoma s'il te plaît, hein? I don't mean any harm. Nazala na posa koloba mabe te mpo na yo te kokanga nano te eza nano likamba bongo te bima bima na yo s'il te plaît tala ekoma bongo te ah ekomi nano bongo te aha ça va yo zelanga kasi onyema koti na ndenge na ye alobi consolation ya bien mwana mwasi po bonga il faut bolingo moko ekota tango bolingo mosusu ekei moninga ya emenike okomi complice seke yo mto luki bobo baba oyana aye na mai na katini ayebaki te arrosoir le bima na pango na biso siko bima 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 kende kende bunga bunga amoma osopelinga mai amoma makelele koti na ndako oke aye nini ngoko yaya makamba bolingo yango ezolelisa ye soko oyebi te na minute oyo azwi pension akoti retraite soki bolingo akolela susu yango nazobanga na ye po ndenge alingaki emenike bandeko te ya deception nde ekokani te deception eleki monene na bolingo ekomi mokie suka nango mosusu aye me bolingo oyo yo ye nango eza mal placé po ayebi oka na moninga boya ndenge moko po ndenge ya bandaki ndenge mpe moninga mpe kobanda ndenge ya suki ndenge mpe yoko kosukela yanga azobanga na ye esika bolingo oyo elambami na nzungu bandeko nganga kangi bolingo na laboratoire ekomosala ko bonjour papa bonjour papa concentration emenike yaka bakoto oyo nzoka papa aza na kati ya concentration zwa eloko na memi mpo na yo. Merci. Take it to the kitchen. Bon, tiens on a cuisine hein. At the back. Na sima kuna. Akomi téléguidé lokola robot. Mwana mwasi alukaki nde mobali oyo asalaka oyo alingi agumba mela ye na bolingo moko aliboma. Tondima papa na biso ya granganga do apesi mwana pena posa motema na yeko.
tobenga ngo bolingo o tobenga ngo nini idomona mobali akrake penati na mikuwa aozela kaka yaloba mpo ya sala okosunga nga lelo na sokola bilamba naza mwa mosala makasi bien sûr jamais okozala na pasi ntango nga naza pembeni nazosunga te wapi bilamba mwana mwasi amekaki nde kaka bon ça va na kati ya chambre na nga okomona bilamba kuna mwana mwasi ameki ateste nzoka nde papa na bango nde motu ayebi mpenza mosala na ye donc mwana mwasi comprendre que non en tout cas liloba ye kuna exécution mwana mobali ake yo ake mobimba o onyema ye wana na nzela abandi susu siko boke wapi nake kotambola mwa moke ebongo yoke wapi nake na ndako na bino na ndako na biso wewe ok ça va daseka zelanga nazoya naumela te ok ça va likambo te eloko mosusu esengeli tokende na ndako ya moma toyeba ndenge nini sante na ye bon nayebi na nga te ndenge kozala possible parce que naza na réunion moko nakutana na noko na nga comme ça nazonga na ndako tobongisa oza na réunion oza na rencontre na banoko na yo na pokwa lelo ok ça va nazozela kasi ebongo mpa ya baamoma bokendaka nzela moko lelo ekomi likambo seke bakope nde change akomobeta yango na bandenge moko boye na ndenge ya systeme landa baphénomène bandike mwana mwasi atamboli na nzela moni kaka elilingi moko ebimi ntango ebelemi esengeli ozala prépare na nini dispari ebimeli ye na nzela elobi moke ekei bandeko nazobanga ekosuka wapi nzela 3e partie amuma masolo ezokoba na bandimbola avec Didier Parfait oyo ekoya liboso bandeko nga mpe nayebi te yango kangama na bafilme oyo God's Love International Venture to pe Glyph azopropose bino tozela lisolo ezokende. That we share.